La lobby, aboya raté, on est dans la musique, aboya ndenge. Tout à l'heure, on l'a resté dans aboya ndenge. Ya différent. La lobby, so naza mwana, au moins du faire. Faire azar parmi les musiciens oyo, Koffi Olomide on a rêvé la ville. Parce que Koffi Olomide azar le seul artiste et musicien oyo. Alors on a besoin de Sonia ba faux chanter. Mais non je vois imba lo quoi. Modogo. To c'est trop paka. Koffi Olomide abande ko bongisa ba voix na bango na ba studio. Tala ba carrière na bango. On choquer tous les musiciens. Mais Koffi a faux chanter. Tena lobby nga na choquer tous les musiciens. Parce que bino linga ba choquer bino place bozali. Lelo na choquer yo. Oui, vous il faut chanter. Na lobby na choquer yo. Oui. Na choquer yo. Choquer pena. Mutu nyonso tu oyo lelo oyo. Azo sundola to azo vanda babi ke vie wana poussa to azo ignorer Koffi Olomide avec ses valeurs. Yeba ke Koffi Olomide abomba mitakala yaba musicien o ba yemaka mabe. Oh, idée. Moutaïla misela biso 3 meilleurs animateurs. 3 meilleurs animateurs. Deux bons chanteurs. Sur autant ba chanteur, ba faux chanteur tout ba légué pas dans la quartier latin. Vrai chanteur à raté. Na quartier latin, tout le monde faux chanteur. Vrai chanteur à Zaleka Moko. Oh, Chokoro Babia, Akoufi 100 disques d'or. Moutaïla biso autotune na studio. Christian Kidé Zawana, Serge Kabango Zawana. Ceux qui vont avoir un ingénieur ya solo. Marolo Baké, ma disque ya Koffi Olomide, abanda retraité en haut na autotune depuis la nuit des temps. Est-ce que soyo ka toko si afali poupa? Na lobby hein. Non yate, na zoya, na lobby no ni. Na lobby na nabi que choquer tous les musiciens. Tous les musiciens ont les cas la quartier latin. Les on va soutenir Viete. Va soutenir Viete par rapport à Makabuna Bango mais pas pour ça ni que Koffi Olomide a sauvé ba image na bango. Chile lo bibenga maka onga Suzuki, onga Willy Bula, onga Modogo Barambo, onga Sam Chitu. Bango tu bazaka ba faux chanteur. Bango tu bazaka na faux chanteur. Bonjour na bande konyoso o balanda biso na chaîne biso ya Fairmont HD eza na moko molobel na bino Pelé Tanfumu garçon de disque tande na lobaka. Motalogota micro na balabala. Nous avons ba information ko ya ebele ya kolobalelo. Oui, bien invité dans la haute on a éclaté à plateau, à présenté. Donc, nous avons pas frère, nous sommes TikToker, toujours le bélango tout de suite à invité dans la merci d'avoir au mieux sur Balandabiso pour s'abonner toujours à la chaîne massivement dans Fairmont HD. Merci à Guy Mazamba, Nana Luzolo, nous avons invité dans la déjà, caméraman dans la Sima. Voici mes bisous. Soit dans la carte plateau, na invité na Imbo. Il est au fond. Bonjour. Bonjour. Hey, maman, lelo liko moto. Lelo liko moto. Tala na rodle image utaoso ngai. Na ebisi yo. Donc ndemo zana osombi moto, na moto to ovani na okaka. C'est que lui présenter mission liko moto. Te monika boni réalisateur azana ndenga sela mama. Na réalisateur musolingara asala émission de image ya film. Je comprends. Donc rodle image ya série qui na sala moye. On a image na yi. Merci retenir image na simakam na biso et asimbi nini gobo mona oyo bomona Pelé Tanfumu gobo linga. Merci Nathalie Pova Véro qui vous êtes dit. Roki Masamba da Silva les millionnaires d'Angola. Na yambi mbang awa tuzana ba problème ebele na kati ya réseaux sociaux. Lelo to moni frère na biso oyo azali ko sepelisa biso na madame na ye na mwasi na ye na kombo ya J3 azalaki influenceur azalaki tiktoker lelo asili kotika biso na accident de travail na mosala na ye asalaka oyo babengi échafaudage parce que nga mpe nasala yango nayebi baconséquence tomoni lelo asili kotika biso ntango oyokaki liwa na ye esalaki yo na ndenge mpo tokodevelope nga liwa na ye déjà na ndeko mituna bi image oyo naomona nde nayebi yango andoko kaka basoupçon après siko ene omona video na ye moko boye eraloba Jonathan za wapi nayo komprendre bia garçon yango mpe yeyo ye nde mutauti okufa après nayo raisonné ju moko na garde du nord kozalaka na ye aloba kutifaki akoma na projet yango somba caméra par rapport à baimage nde batunaka mwasi na ye koaméliorer un peu bavideo ndenge ezalaka après tolekaka tokenda kotourne après nde tosolenga na yo na ndenge otundelenga image wana
après mes sincères condoléances na libota na ye ngai vraiment muto na yo que la place ezaka mwasi na ye tu vois mobali oyo ezaka ozovivre na ye en tant que un ami en tant que mari en tant que frère donc ça fait vraiment trop mal courage quand on dit moi si nayebi ke eza pasi ya lelo lobi to ekosila ata kozwa mobali mosusu me pasi wana ekosilaka te vraiment bacourage ebele okana koloba mpona ye yango wana vraiment to développer mokeka lisolo yango bato bazokanisa J3 oyo ya musicien oyo abetaka pa ya Weranson abetaka pa Adolphe après ake maison mère J3 azaka chanteur na maison mère bazongisi bavocal ya J3 est-ce que bazo confondre yebisa biso na mais kana ko expliquer ba eza J3 ya musicien to yepe garçon wana komona ezalaki kaka J3 mais il y a un problème avec nous les Congolais na comprendre raté pourquoi jeune garçon là la muna tongo ou comme la combo ya J3 ou comme la combo ya muto ya viva hein muto ya solo mobile ya solo mwasi ya solo a gardera combo na depuis sa naissance si na nenga okola boso abota mena combo ya J3 ka abota mena combo ya J3 combo nini yo ebeli on a levé la combo te mais n'avait que la combo ya J3 donc ça biso na parce qu'on a l'obité problème yango wana que au moins la jeune garçon va changer ba combo donc pour vous informer muto ya kufiwana le mec les J3 musicien té donc J3 musicien aza bien vivant o akufiwana les amoureux biso ba parisien aza tiktoker influenceur moi si na bande koteka ba bilamba ba basket na atekara bande koteka te mais atekara na TikTok ye wana de mutu akufiwa bande ko travailler na échafaudage de boka lisolo ke akoya kina la nini na échafaudage de akufaki donc o akufiwana eza musicien te ezaka influenceur ya TikTok musicien na biso ya J3 azali mais un conseil bino bato bozalaka na bakombo babilamba bakombo ba musicien bo éviter nano bo éviter na biloko wana parce que ezala longo mpe kitoko te nde nga babeka nga demba oyo esalanga ndeni nga nazalaka reine ya mboka na ngai yango na mibenga toujours demba oyo mo nazalaka fier na kombo na nga yo mambweni olongola machanga olongola o nani olongola sikoyo hein kozwa kombo ya mutu eza mabe te bakombo mosusu zasela yo ozwa une influence biso tozwa bakombo ya Pelé Pelé ta fou merci beaucoup merci beaucoup joyeux anniversaire à toi Karine Tanfumo que du bonheur à toi merci na Nicolas Tanfumo Lembo Wembo tozaka toujours na makambo ya G3 okoyebisa bango nini programme nayebi ke yo oza journaliste est-ce que vous posez un moins idée à programme d'avant? Idée à programme va s'être mentir. On a regardé ça va live à tapoter. Donc on a programme moroté, n'a pas côté bataille aux alaté, mais n'a pas que ma photo parmi les autres sont publiées. Moi ma connaissance n'a pas ça na net le la Gelor Boadi, hein, du Cap Gelor Boadi aza moka ba proche na ye abe moka ba proche na nga peut-être ba programme sur nos ongo à partir na ye mais nga vraiment programme ya J3 non, on a le donc, tu vas maintenir que ça J3 ou ya musicien. Ah, musicien, on a TikToker, J3 P ou ya musicien, mais quand on fait comme bima Mikolo, on a pas moi d'émission. Parce que t'es obligé de te sengi. Parce que yé abima pe ming na émission. Mais quand on fait comme bima d'émission, ba mono parce que ba vocal na yo ya kala, vraiment ils ont dit vraiment na machine. Est-ce que muta kufi est-ce que ça normal ya kolandela soka takina mukanda ou takina mukanda te na ndenge ya kote na biso bakomona takina mukanda te akoyi ndeni yeninga za lakona takina mukanda échafaudaire akotala échafaudaire nde ba qualifiaka ba basaka ba échafaudaire bazaka mikanda lokola ya kufi na musala na ye balobi ke azaki na mukanda est-ce que ça normal ya kolobake azalaki na mukanda ote mais Janifa itomola Janifa ifako na biso ya théâtre congolais ya maboki Janifa a se reposer en paix lelo déjà parce que un an ba mois ebele ba mois eleki déjà et quoi tika biso et ya rende j'étais la seule ya obundela bitubala ke Janifa azaki na mukanda po bande ko sa asala musala azaki na mukanda te ça c'est la maladie des Congolais moni Congolais soko kufa sala ke échafaudage ba ba bika ke musala fo sala soko sala préparation des commandes soko za mukanda soko sala ke échafaudage c'est za mukanda donc voilà J3 que son âme repose en paix celui ya onde vraiment nae moli mon epé marana kimia mais voilà un malade ba Congolais ka soko kufi azaye moko te hein et là peut ba période ko ndi ba toi
bato bamataka surtout baoteyaka na bâtiment ebele bainvitaka lokola baambassadeur de la Chine Zonza ainvitaka nde kosala na bâtiment na batemps oyo parce que eza na baner etambolaka donc ezalaka vraiment trop agité mpona nini omonaka boyoki vertige likolo okwei sa koyeba eloko nini esali to eloko nini eleki après koyeba susu biso bacongolais eza na banégligence ebele na basaison toyebaka teke saison oyo comment se comporter saison oyo ndenge nini comment s'alimenter saison oyo il faut tozala ndenge nini sur le plan moral sur le plan physique sur le plan de la santé il y a des choses oyo eza ke to sous-estimaka yango mais yango nde eprovokelaka biso ba grave accident de travail oyo lelo otiki famille na yo peut-être so likambo wana alandelaki yango peut-être très tôt elingaki ekoma lelo ndenge okomi wana te parce que vi ndenge tomona ndenge azalaki attaché te azalaki na basinga wana ya accrochage te alors toyebi te azalaki na harnais te alors babiloko mosusu oyo ezala wana ozomona kongolo oza na échafaudage namona merlin kumando oza likolo ya mosusu 10e niveau mais tu es toujours accroché avec les téléphones oyebi te ke 10 secondes oko perdre 1000 personnes à seconde wana kaka le temps côté 1 2 3 comme on a 10 au moins 1 million de personnes bakufi au moins appelle eloko échafaudage wana ou accrocher ngo bien te pona distraction ya téléphone au moins appelle kaka boye okufi kaka boye mbala moko ça pour autant ya kozala prudent mambozo sala alors eloko komela ki J3 ngana yo to éviter pour ne pas dire de bêtises mais ba o ba yebi histoire to cause ya liwa na ye ba meka pe ko réparer mereur wana ba bima na média ba yebisa batu ba pesa ba conseil que pendant une période où il y a malili il y a moyo il y a été oyo comment se comporter ba échafauder parce que makila est sûr qu'il a rendé mona prétenté ndenge mona autorité ndenge mona liberté zomona oko sala attaque cérébrale moko boye oyo zate ngana sana nous jeune te kuna kokoma ba ndoki bale ndoki lera na mutu bongo te moni il faut pas te photo se focaliser kaka na kindoki au lieu de se protéger de se mettre en sécurité non tous mis à danger biso moko pour n'entendre oluka ba coupable omoni ebe bazala victime te eraza vivre le bine ke ko sala boité tika boy ya monique ya zanoko ya zabo il faut ça kana kiteti na ye ya wana lo ndenge ya yebeli ko perdre peu vie na yo d'une minute à l'autre après comme ko coupable na famille et no la ba kutu boye na muto asenga ki bongo akane ko senga bongo te asengi bongo lo la pesa ki bongo te atindela ki bongo te wana senga ye muto asali boye moni donc il y a certaines choses pour vraiment aux échafaudaires aux mukanda te il faut mettre en pratique pour éviter l'accident mususu na parce que ça bâtiment ça musala maboko ouais merci beaucoup na ba échafaudaire nyo solo courage vraiment tous à la wana oui baka programme HD vous soutient toujours donc voilà to garder quand même moral wana on est là on a besoin ya lobela principe ya sécurité il y a échafaudage so ko la toile pendant période il y a été pendant période il y a moyi obengi na numéro na biso oye ko expliquer baninga oyo bazo na musala wana sika parce que moi je connais certaines personnes oyo ezake lelo oyo avec moi je ne peux pas monter dans l'échafaudage parce que il fait très chaud vie santé na ye vie nini o babenga ngoni nini ya makila oyo donc comme oyaka avec vie étant de santé nanga il permettra que na ba etenga na mata likolo donc voilà numéro de téléphone ezawana pour la remettre biso na sécurité to premier secours il y a échafaudage obengi biso pour koloba eza un sujet oyo ezalaka tabou te biso ba congolais to biso ko lokola tabou eza likambo ya tabou te yaka koyebisa bato na lingala bato baninga no ba comprendre que na moment oyo ezalaka boso ozo mata likolo il faut ozala toujours na ba harnais il faut ozala toujours na harnais il faut ozala toujours na casque il faut ozala toujours na chaussures de sécurité il faut ozala eza na soda zo kende bitumba il faut ozala toujours na biloko na surtout oyo ya bibundi ona koloba biloko ya mwana. Merci beaucoup Vieux Valentin Kongolo na kati Hollande merci beaucoup na Yemoko Kimasamba sikoyo to changer na moi dire ba makambo ngo neto kende dembo wembo to moni lelo ko mikolo TikTok réseaux sociaux eza indonde welo nango vena nga boketwa ya mo indonde batu batondi papa Rolls lelo to moni ezaki na un monsieur abandé ko soutenir orchestre
ya Fally Ipupa effectivement azali ko soutenir yango azali ko sala ba pib na ye en tout cas amipesaki nango lelo tomoni bazongisi na Congo kombo na ye défenseur ya ba warrior lelo tomoni bazongisi na Congo makambo elobama ebele est-ce que komona défenseur ya ba warrior na Congo est-ce que ça refoulé to abetika eloko moka ke na bimi bolo komba mo abetine tour na kin asalaka je moka neti ba refoulé après arozonga po aluka batualité parce que batualité comme na ndenge bele est-ce que comment na na Congo est-ce que yoza siki ba refoulé défenseur ba warrior obi ya beza passe beza passe donc arozoluka actualité faut assumer ba actualité mususu ba doit kanisa que soko vandi bo créer actualité pour créer besoin boy et tu as une éternité pendant 2 ans pendant 2 mois refoulement na ye eza ya refoulement na bien eza ya bezu mon bel aro ça soit avec ba refouler mon bel avec ba refouler non njoka akiro sala renouvellement ya mukanda kuna na Grèce ndinga kenda kotala tena zo lobate akiro tala ba kunyene na Grèce ayo akosa ba congolais ba refouler allez pour la nini amatara miniature ba mona ka te mon bel ba refouler o eza ba beze ba bato batanga te e bato batanga te défenseur ba warrior mutu ba refouler aller la rapace ya poto Wali mutu ba aller la live mutu ba refouler la ti blouson so ya vélo ba ti ba pierre wala mutu ba refouler azana elonga bongo mutu a uti prison ba refouler za bongo mais il y a un défenseur ba warrior moi c'est na lobby ya toi na ba tebele ba refouler bango toi na ba tebele ba refouler bango au moins la mama le kana TV tout le monde qui dit massa na gi chouchou azolela pasi aleka na TVT ezaki amona na telefone ya filme nga tshanga la page na lobela po pasi eleki ya azolela pasi azonga mbeli yo mona bango na TV muto a refulé asala avantage ase vantage ba refulé pasi ya poto zo mona muto asala économie ya pendant 10 ans 15 ans po longara poto bato bangola kutu koloba te bato Afrique du Sud koloba te pasi ya poto bato bele ba ngane tingana ebina pasi ya poto te parce que nga za njili et pas la biso na komi njili ba moko awa c'est bon mais na bato ba bi pasi ya poto muto ba refouler la pasi ya poto alors ça émission terre à terre bon ba ka tsaba ba sala ga les alani et ça vite fait au côté de biso mon entreprise oui na ngona presse poto lobela ngo oui mais après selon tout le baba refoulé était avec si moi tourna ye ndenge ça la car après soit azongi na retour volontaire parce que retour volontaire ndenge au mona qui danser na so Christelle azongi na babisaka na ye avec non ngala zongi na ko kina apotote moni ezana dévolé wana mais alo bateke ba refoulé moto ba refoula ba refoulé ça et là ba ozonga ndako to ko ke valise car ndenge bi la prison directement au pays ozonga peka la jogging na mini msusu sambo moni donc voilà batika comme ça ba congolais na ba limite moko boza les aussi ça ba congolais valeur demo mbobo s'abonner na Flairmont HD BKD Bakipi ya yo angwana les vrais gaulois tout le monde bapesi embargo bapesi défenseur ba warrior embargo na ndenge abundelaka orchestre ya F15 ya Fally Ipupa groupe accompagnement ya Fally Ipupa tomoni mbala moko autre ekwe kisi jora na janvier baleki na émission balobi ke défenseur alobelaka lisusu makambo ya Fally Ipupa te atangaka su kombo ya Fally Ipupa te donc répétition ya Fally Ipupa akomaka te même na conseil atikala normal neti bato balingaka ba Fally Ipupa lokola ba mère couve Ipupa balingaka Fally Ipupa yepe atikala ndengwana omoni ngo ndeni est-ce que kisi jo akopesa ça ordre bongo kutaka likolo ekomiti na kisi jo abatile kisi jo obi na chance mon la na musicien te ba falta wala ndinga la boya viens sur tozo c'est comme vidéo kalati ya bosani yena na benga na yi oya kitela lobi viens jo anenga zawana yena nya benga na F15 tia koma ko ya kutuna poto siko box on ko sel entraînement Fally entraînement kenda makofi na chilo na ibimate makofi o viens jo parce que tout le monde a comment se permettre que oyer soutenir Fally
olongwe alongolio on dirait na ebité bango ba futa banda est-ce que et où na lobi e uta likolo ndenge nini e uta likolo ya créer car ya direct ya di badiata est-ce que ya zedi badiata bakotinda epe ya olobango bakotinda apesa programme ya mouvement bakotinda asala marketing ya orchestre ndenge ezobeta na Dubai bakotinda pour la teke aya ko interdire bato wana bazosala babese na bango na janvier na mois na janvier de babesana mais ya ko interdire moto alobela ko bafali tokolobela ko bafali alobela ko bafali de quoi fallait la propriété privée à Mututa, fallait la patrimoine ya Congo. Ndenge ba faire bazali, ndenge ba héritier wata bazali, ndenge ba bina filet bazali, ba déplique. Vous savez, ba maïs au fabricage, ba J3, baza tellement ébélé, baza la patrimoine ya Congo. Donc on a tous les Congolais à la droit ya olobela bango à mal ou à bien. Aza ben la droit ko critiquer bango. Donc ceux qui ont un bureau, voilà la ligne qui bureau, à foutre la robe à billet avion, ok, place à concert réseau bêta, au Sukiwana. Zela Moukoba au film à Fali, yo répondre que non, aux hommes à droite au film à Mouta film à Fali. Mais pour le reste, Chris Dora a la droite. Y'en a la tournie, ma coffee oil vient Dora, abana au sel à ma pompe. N'a pas ça qui a box, ou abana ko bêta, ou alors qu'il y a ko bêta Fali. Chilelo. Asala on a mté. Na ba site sur la fin. Te ko finga notre tchon na côté. Pompage non. Ba pompage ba sac ko beta ba sac wala. Chilelo. Na esala maté. Viens tu ratoko la ko. Donc comment on appelle ici défenseur wana? Tokola tokola. Na bitumba au défenseur. Tokola. Fali sa média et sili. Ba on va vivre à bongo. Attends la compte ya Fali. Eza la TikTok, eza la YouTube, peu importe. Ma compte na bango esala ma etala ma pour ma kambo tout ça là. Donc il faut pas venir insulter les gens ou arrêter les gens. O te ko lobela ka falite, eza la mbala suka. Na Chantal Bomolo pas bini. Chantal Bomolo se permettant au finga mwana ya Fali, o fala zaka ignorant. Abwaka ina fala abwaka ina concert na ignorance. Afinga ke ina mabe on dirait ke ina zambanda na ye, on est balingaka mobile sika moko quelque part na butu. Batona surtout on a fallu linga bangote. Ba comportement na bango ba ndokela ba salité, fallait linga bangote. On est là pour faire avancer, pour nous rebooster ba mission na biso. Que ça soit problème équité, que ce soit problème eyé. Mutana droit européen na o fanatique longwa azate. Pour mutu apesa mutu ba pété, ya ba fanatique azala raté. Ami benga défenseur ba warrior. Ba refouler, a se retrouver dans ma problème. Ça n'engage que lui et sa vie privée. Ça n'a rien à voir avec Fali Poupa. Mais parce que média vous avez collé une émission à Africa Elengi, mamuna qui va propos tenir na. Mais ma propos tenir na ça n'engage que lui. C'est lui qui devait l'assumer et non Chris Ndjora. Chris Ndjora, ya kanela Fali. Ya kanela Fali. Ya kanela Fali. Est-ce qu'il y a un dimanche qui est bien dans l'avion? Fali moutou foutango. Na ba propos o ya loba pour na Fali. Qui a copété et moi na wana. Hein? Moi na ma kole konda. Ay kasi. Ma propos to aloba wana. Yandi ma ke Fali muta futela biye. Yandi ma ke denga za wana bonne santé, fallait contribuer na santé na retraite na e. Il faut arrêter un moment, il faut arrêter. Soro lingo bunde la mutu, soro oza fanatique. Olongo est chargé en marketing, sala musala na ndenge sengeli. Il faut pas venir emmerder les gens que on a interdire nani. On a sombela défenseur ya ba warrior téléphone. On appelle ça épéta là tu sais brassard à lui que non les autres appellent ça brassard que attends que défenseur toi capitaine d'équipe à warrior ça nani a mutouté mais Aza interdit toujours Aza interdit on a lobby les gens on a muta kopeki sa mutate a continuer toujours muta kopeki sa mutate soka le ba kota guerre na ba warrior kota guerre soka le ba kota guerre na ba tala era on kota guerre na ba kolwa joka zaki wa abetama pe abetama beko abetama akata babilamba na auto soma bilamba na nini na Champs-Élysées akata bodi na akata mo alana mabele pona Fali est-ce que Fali benga ikabike na matana podem na sombelo na futa o t-shirt okata mais balobi ba propos na eki azo mais à propos c'est normal a publier basi o ya senga mitaka la basi wana pe baza mais au moins tu as vie privée na ça n'a rien à voir avec Fali ça n'a rien à voir avec Fali et sa vie privée na ye mibali lo surtout a poto on est au mona na Kinshasa o azaki mutakala mwasi na ezana ngai Pelé ta fum garçon de disque na mutakala mwasi o azaki mutakala ya mwasi na ye to mwasi oyo azaki mutakala ya mobali na ye azala warrior azala gaulois
azala spiritas azala les anges adorables sur banani wana azala muta déplique kibinda azala muta batachulo bango le bazala ba mitakala o azala mutakala ya mwasi o azala mutakala mobile ce que vous publier nous on s'en fiche nous on va parler de nos artistes dans les bons comme en mal to critiquer to loba na surtout ezali voyez dans commentaire nous on s'en fiche on est là pour parler parce que notre langage nos langages à nous il y a moins ça la raquette bango bazora toujours visibilité bazala toujours à la une dans leur page parce que tout le jour on booste page te on somma vite il y aura un moment donné on se trouve que non na so baté na tiki public et ça la yango moko alors si on a check comme volontaire on va le bilan Gembo Wembe, merci beaucoup pour s'abonner mingi na Flair Monde. Émilie Fataki, Élisée Fataki Facebook. Papi Malanda Motema Nathalie Malanda. Merci beaucoup na Evelyn Matumona Nana Luzolo. Fiston Mwela Mutakoka na Nzambe na Mbongo. Rocky Masamba da Silva. Les millionnaires d'Angola. Mama di mama, Mama Olive. Maman Olive Lembe, je te salue à passant. Mama di mama. Tozongi Mouké. Tomoni Lelo. Tonton de tonton, Cléper, a joué Bassak, il y a grand prêtre et musicien à Bisso, le roi Kofi Olomide, Baouba, Baouba, Bazaba, Mikolo Mamelega Yazakini, Bazaba Baouba na Bisso, Bazaba, la légende Yamboka na Bisso, mais tout le monde un simple messier, tonton de tonton Yabana. Ya Kofi Olomide ajuba sac bilamba ya Kofi achango libanda binisiango parce que zaina na côté zaki na box auti na box achango na nisela komona ba valeur ya Kofi est-ce que zaki frais Cléper acha biloko ya Kofi Olomide libanda wala do Kofi Olomide zablo Kofi Olomide bela ba sac wana ya blora yo na sika Kofi Olomide na pete to azana na mapeka wana na kati biloko ne na box na bilambo Kofi azana yo kaka mto lobaki kaka zela s'il te plaît yo kaka mto lobaki yo ba voice ya Kofi wana eza ya Kofi Olomide na moni pe Kofi Olomide abige ya tinda ba voice te siko biloko wana eza ya Kofi Olomide te Cléper abana na ke de kozwa bilamba pa mama wane kuna na Pierre Fitzstar avant ya kosali kombo ya Kofi Olomide yo bi mama moi la pisa kitambo moi ya côté la bilote na wana ebite oyebi to bosani na kotanga kombo na ete aza secrétaire ya Flair Monde HD na peso mbote siko zali pona respect ya yo na mwana na yo na bombi kombo mais Cléper bana ko kende kozana ba saki no bilamba pe wale za ya Kofi kute za na saki ya Sofia ya yo fumeza ba saki poubelle wana pa ba maison de retraite kende non kende kozana on a Pierre Fitzstar comme ça oyo olobera ba Kofi Olomide ke bazu bilamba na babwaki wana bloka Kofi Olomide est-ce que toi tu penses que box ya Kofi Olomide kozana eta wana mais ezala bilamba bongo te Kofi Olomide azaki bongo suma valise te mais na bandako pe tozala na bavalise te na bandako parce que oui parce que valise ndako akozala na valise te mais box kozala na bavalise eza na bamalo batia bilamba donc pona yo eza biloko Kofi Olomide te dembo eza biloko Kofi Olomide te alinga pe beste sala makambo na media na ndenga solo etikali evandi bato baolobela yango du jour au jour ti actualité ne koleka me ozomona ke bazolobela yango na ndenga bien baomona ke osalaki mosala bato bazokomante na ndenga bien me ya baosala babeza lokuta boye ozwi basaki soko ya banini bapesaki o mosala ya nini ali yo komisa yango oyo biloko ya Kofi Olomide balobi eza biloko ya Kofi Olomide te makambo yango kaka babeza yango oyo bozoluka babeza yango na ndenge nini ekoma na ndenge evi nanga parenthèse tongolo babeza ekoma ndenge nayebi ke yo otalaka ngai mosalaka sembla nayebi ke Élisée Fataki otalaka ngai mosalaka sembla te bowembo merci na bandeko nyonso kolanda biso po retenir oyo tozoloba toza na baproblème ebele tomoni ke ndeko alobi ke basaki wana eza ya Kofi Olomide te défenseur ba warrior ba defule na ba moyete asali ka elo moke abetelo ba lelo to moni Kofi Olomide ba silsie valeur ba longoli pena ba pété na ya ki baouba ya ki légende
les gens dans na vie pour eux mais bakotisi na buzoba bakotisi na buzoba les gens na biso na biso bakotisi le na buzoba basilisi valeur kolobake biloko kofi ya mwana wala za na lubongo te donc pour la kato wa vraiment na tout le monde va Hollande émission oyo obi ke Koffi Olomide aza le seul artiste et musicien oyo alongola biso na Sonia ba faux chanteur. Na choqué tous les musiciens. Mais Koffi aza faux chanteur. Te na lobby nga na choqué tous les musiciens parce que bino linga ba choqué bino place bozali. Lelo oyo muntu aza défendre Koffi Olomide azate. Na mon image mo voir même na aéroport bazo wolola Koffi Olomide. Ba mélanger no surtout. Comment ni Koffi Olomide otoye ba nga na lobela Koffi Olomide on a yeba ba valeur. Oya lelo te. Vous comprenez parce que oya lelo otoye oya lelo eza Koffi Olomide te. Wana photo lukela comme mususu. Parce que nous on connaît notre Koffi. Un homme intègre, un homme mature, un homme de respect. Yemora bibenga l'homme d'état. Faut comprendre dans tous les domaines parce que ayembela biso nyo surtout na vie. O mutako sala na oto retrouver na lelo. Ayembela biso talobela biso rope makambu ndenge kozala. Yemora yela biso logique. Logique ko Koffi Olomide yela biso. Ya liboso. Koffi Olomide na orchestre na carrière la chose la 45 ans de carrière ya Koffi Olomide. Abimisela biso 3 meilleurs animateurs. 3 meilleurs animateurs. Deux bons chanteurs. Sur autant de chanteurs, faux chanteurs, tout va les dans la quartier latin. Vrai chanteur à Zalaraté. Na quartier latin, tout le monde faux chanteur. Vrai chanteur à Zalaraté à Moko. Oh, Chokoro Babia, Akoufi 100 disques d'or. Na choqué yo oui vous il faut chanter na lobby na choqué yo oui na choqué yo choqué pena mutu nyonso tu oyo lelo oyo azo sundola to azo vanda babi ke vie wana kusa to azo ignorer Koffi Olomide avec ses valeurs yeba ke Koffi Olomide abomba mitakala yaba musicien o ba yemba mabe oh mutu ayela biso autotune na studio Christian Kide da zawana, Serge Kabango zawana. Ceux qui bango banza ba ingénieur ya solo. Bakoloba ke ba disque ya Koffi Olomide abanda ko traiter yango na autotune depuis la nuit des temps. Vous comprenez? Depuis ba V12 banini comparé album nyonso pe ya Koffi Olomide au moins la rafa ezalaraté. D'oublier ya Koffi Olomide le na musique azalaraté. Koffi Olomide surtout perdre lelo. D'oublier na azate. Mais Modogo aimba lo quoi. Te aimba te. Modogo. To se trompe pas. Koffi Olomide abande ko bongisa ba voix na bango na ba studio. Tala ba carrière na bango. Depuis ba longwa quartier latin. Mutu moko te asala disque. To asala so ya rovimba. So evimba loro la V12 nyoso tuti lelo. Mutu asala ka arrangement loro la ya quartier latin azate. Est-ce que so yo ka toko si afali poupa? Na lobby non y a te na zoya na lobby no ni. Na lobby na nabi que la choquer tous les musiciens. Tous les musiciens ont allé dans la quartier latin. Lelo on va soutenir Viete. Va soutenir Viete par rapport à makambu na bango mais pas bon sani ke Koffi Olomide a sauvé ba image na bango. Tu lelo ba bibenga maka onga Suzuki, onga Willy Bula, onga Modogo Barambwa, onga Sam Chitu. Bango tu bazaka ba faux chanteur. Bango tu bazaka na faux chanteur. Koffi Olomide bongisi ba voix na bango na autotune. Bon, côté wana comme na boy. Yo to boy. Yo to boy. Batwa ola. Monde ta Koffi Olomide. Na lobby yo to boy Koffi Olomide na tous les musiciens quartier la table Rolanda image yo ba lobaka. Moi so yo demba we mu alobi aso. Koffi Olomide abongisi ba voix na bango na ba na studio na ba autotune. Ba ebi yango te. Mayele wana yango suko fali ayiba. Vous comprenez? Au moins, il y a un long dans la quartier, la terre pressée. Il y a un long, pas mon tout. Qu'il n'a pas à 3 bilots. Là, tu confirmes le milieu avec 10. Fallait avoir 8. Atigela aidé. Fallait avoir 8. Parce que dès qu'on a confié à mon baron pour n'aller beaucoup. Fallait avoir 8. Il y a un autre monde qui fallait azo mata. Vous comprenez? Azo mata, azo kende pour la nine. Azo ko utiliser performance oyo. Koffi Olomide ande ko sala na musique. Ya musique quartier la taille ya teke o pona aya nde baloba ke aya danser aya boy non aya bi ke lobby na ngefo za la boy il faut na yiba mayele
naye koyiba mayele naye koyiba stratégie yango ozomona Fally aza le seul musicien ya quartier latin oyo aza esika azali parce que soki Fally azalaki te Koffi Olomide alingaka azala sans enfant sans descendant sans nini parce que mutu akoyemba lokola Koffi Olomide azalaka te mais lelo moko Koffi akomo aboya pe mwana na nalobi aboyaka te wana ezalaka bamiziki aboye ndenge nini mutu alongolaka soni aboye ndenge nini ya bifere mta nalobi soni aza mwana omoni feri aza parmi bamusicien oyo Koffi Olomide wana koreve na vie na ye parce que après ozomona donc Shokoro Babia départ na ye liwa na ye netika kolonga quartier latin na ye yango moni ke Koffi Olomide abande ko s'imposer ke Shokoro Babia ayemba ye te parce que mutu alingaka ayemba ye kitoko na concert ezalaki Shokoro Babia alors image wana elingaka etikala lelo oyo donc nayebi te elingaka ezala bongo ebele yango moni Koffi s'imposa yango na ndenge wana me ayebaka te ke liwa lobi akokende mpo soki ayebaka ke liwa lobi Babia okende alingaka tika Babia ayemba Babia chante Koffi Olomide alingaka tike na ye parce que musicien ka moko bon chanteur oyo azali na quartier latin ezali kaka dans Shokoro Babia na trois animateurs oyo Koffi azwa na vie oyo Koffi azwa na quartier latin tozalaki na kombone na Somono toana Somono toana CNN tozana Mboshi Lipasa trois animateurs wana vous comprenez bango nde baya na velu o ba facilita que raison na zaki fo animateur papa elle a ba chema ina regarde na zaki fo animateur na lobby elle a so ba chema ina mnoroté bato baya na comparaison te baya na kibango mais nani yana caché na lobby Mboshi yana caché baya na ki Mboshi oui yana caché oh ya pele otala aboa presque bloka bill ki aboa bloka kaluchi pa yana caché oui yana caché kaluchi yana caché kaluchi te ezake na tawana ezaki nzembo bande ko circuler oyo bande ko sala succès et alors la chorégraphie ezaki à la mode ndeto mona mupasho banda sana babina ngo na Didas Arena babina ngo na U Arena eza lokola danse ezo circuler danse vedette oyo accompagnaki balbum na période wana yande mona bakri na baanimation oyo esalamaki na période wana moni eza kaka na trois animateurs bon animateurs na balbum Koffi asala trois bons animateurs na chanteur moko bon chanteur moko alors si nalobi mabe botie na commentaire oyo amoni kalinga répondre nga ya ko répondre nga na Fleur Monde HD nga monde ka mono ya mbala. Donc voilà. Merci beaucoup Dembo Wemba ba question zaki yanga ba réponse zaki ya Gilles Benzoula. Eh ya ngwana de la benga euro million. OK, merci beaucoup na Dembo Wemba. Lelo to moni Koffi Olomide Valère ici. Famille na ye bakomi kofinga ba mama Rifa, bakomi kosimuna bakomi kofinga tina mwana na mwana ne afinga ba déjà. Bakomi kofinga na mama Sissi. Valère ya Koffi na média ici de ça. Conseil ni no koko pesa na kati ya media pour artiste un grand artiste le point. Non pas ça conseil te. Non lo bakara parce que tu vas la prendre au loup. Koffi Olomide na bi de so azara na conseil. Sindi le cœur na bi de so azara na conseil. Tu vois? Koffi Olomide alongwa na trône na ye. Donc album ya Koffi Olomide de tikel roi légende. Et tikel album légendaire. Yemoko Koffi Olomide ne plus légendaire parce que ayena ra ba TikToker. Ayena ramba TikToker. Les seuls artistes à Congo. Moi, Isaac, en côte à retraite. En côte à 100 PT. Avec Maréchal, à Kiti, à Komi Caporal, tu la deuxième classe. Et à Koffi Olomide. Parce que Aïbi lo esika zalarate, Aïbi le sous-souté. Au moins, Erozangi, gestion à Bolivie. Vous comprenez? Gestion à Bolivie. Nenga mbela biso la logique wana. Il faut qu'il a revoir banje monaye pour épée ça un conseil. Mais il y a ayoka banje monaité. Il y a mon agara na yemba na sala. Mais to sala makampo na yango moko un jour conséquence était à biso. Devant une situation au mona ke banje mo Koffi yemba était elan yemo. Au moni to privé vie na été à sala bolingo na mama si à sala sobe ndenge ni na mwana. Mais il faut y barake na habiter à au la musique à TikTok. Nyonso ya ya komika lela la la muke yo Koffi elongo Koffi batonner au filmer ba cameraman bazoya au filmer mais comme Koffi Olomide oyo ya yemoko cameraman yemoko TikToker yemoko influenceur siko ba Valère vera mo tona beso ba Valère wana obi ke ngai na carrière na ngai de la bana mona na mona ga mibali misatu na mona kutu na mona
Denis Sassou Nguesso président du Congo Brazzaville nanda mona na Koffi Olomide parce que ba mibali ba sepeli ça en fait bakuna yoni te bakuna ngata ba mibali oyo zake soki na zaka na epoka ba mangebi eza ba twa ndenga linga na so ba rêve na ezaki ba rêve na ngasko ezaki bango wana mais ce que mona Koffi lelo oyo azo nuna kitoko na ye mais au moins de sikoyo vie na éviter est-ce que ça va concerner il y a makamba libala na été et n'a pas conséquence ça n'a rien à voir avec conséquence Koffi a perdu au moins tellement olingi basi mingi on se comprend olingi basi mingi ce qu'on passe yango ba ebi valeur na yote ba ebi valeur no te attaque mobile ba on ba ya kaka na linga Koffi Olomide na la hôtel la cher na la Montfleury ko ina ko Philadelphie les awana papa na Didiston on se comprend ba on ba tika kaka na image wana ke ndenge zalaka ke non ndena bo na lingi pelete en fumu il faut la gérer pelete en fumu parce que mobile ya muto azala au moins la minute yo oliango zala makangu yo bité nga fona sur place wana siko Cindy le cœur on a besoin au botola mon pao obi ke non akoma propriété privée na o ya okoma Cindy Olomide siko au moins charge à Cindy Olomide akoma Cindy Olomide kasi siko charge ya Olomide au moins que charge à Koffi et dans la base sur babonga na et ça pour la manquer au respecter et ça pour la minimiser capacité na hôtel capacité na ye oyemba oui bravo mais sans disque d'or mais capacité à gérer mobile et ça rebête bambata te ke père bosala makam na bino wana parce que wana za ba fantasme ya bolingo wana za ba fantasme ya makam lenge kendela mais ya ko gérer image ya mobile no ko non ma mobile na tout temps na tapis rouge photo kenda ka Koffi azo ba ko gérer yo azo pesa yo nyoso au moins ça za nango besoin mais comment toi tu ne peux pas gérer Koffi Olomide dans les réseaux sociaux mais Nabil le yem ta comment ça va na Koffi conseil ça va na Koffi est insuffisant Koffi saboti bana le mwana on fait la vie na ye mwana rozwa mwasi na rozwa mobali na ye mais Koffi Olomide on tika Koffi Olomide ba chanzara mwana na mwana te auto lobela image ya Koffi Olomide notre Koffi Olomide asa a uti na maturité azo comme na immaturité azo kita valeur ya Koffi ezosila jusqu'à ce que au moins attendre quoi munene wana mo ferry et ça laisse une valeur et comme buka na problème déjà yemoko mobile na ye Cindy lequel il faut à restaurer Koffi Olomide parce que et si quand même Koffi Olomide wana yemoko ko regretter que ya lo wala et si ko mataki étage yo linga ko matato ngombo yo linga ko mata au moins on se connaît l'importance et là on lula ke pas muninga au moins que er ozuango et ça la mon importance on les a conseil européen ça ma femme congolaise parce que tout ça trop leur mort anga fona zo rappeler mon mignon wana fa kende e ba pesi charge appeler au kokate ba pesi charge à Rocky Masamba au kokate ba pesi charge à Dembawe ba bike Dembawe mo ye wala mo sama ndef zoye kasi ozo kokate olobani ambassadeur ba Afrika et ça conseil Bibali le surtout Hollanda vidéo bota la vie à Koffi Olomide lelo et puis ça va te belé ba conseil et puis ça va te belé conseil sur le plan moral pour ça l'artiste donc charge au Koffi Olomide et la charge au Félix Tshisekedi d'Azozwa charge à ba congolais parce que les insultes ba lokayo ba sala yo nini na bambanda no bazala na kati tout le monde bazo ko attaquer alors faut aux ala dana ba nerf solide donc c'est la biso personnalité wana yango nde osala biso vraiment bien on a rolo ba wana alors on a basi ya Koffi Olomide basi ba makangu na basi raté wana ba makangu na bakoma ke basi raté pe bazali oh moko koma o ngala pour alia nati ngai ne na boy Dembawe mu ata nazali bumunene ata ofinginga o nazama ndefu ata bolobi na ngake nazamu pousser nazala taille bien té mais en aucun cas ata mbanda nanga comme ministre na hôtel matin lobela mbanda parce que article la mbanda a okufa mbanda donc rakini ya libela musisa wana bawela ngo tezalaka pona mutu moko so comme que to welela ki yango ale comme que ngala banda lobela yo wana za sous moi cité donc boluka kombo na bino alors arrêtez avec Koffi Olomide donc botika biso to restaurer image na ye obike na Afrique tout le monde a bise belé mais oui donc parce que belé parce que toujours ba valeur na bango mais Koffi Olomide tout le monde a ngokaka bazo salirier balinga pe réseaux sociaux boité viramo to tchana c'est to restaurer nos personnalités on a vu que maman mi akufa papa wemba kenda osali susu na ba conseiller te yo na PDG John Nico o kabwana ndenge za ka singa famille kabwana ga mais kata na raté mais biso ba petit na yo ngana Koffi eti ba Koffi fil ngana Koffi fil te
ngana va demba wemo on a linga ba misela biso donc meka pe ko yokela biso so on a besoin conseil benga biso to conseiller to conseiller non na wolo ba ngwana bambote na beauté image le meilleur de Paris papa na voilà baleke belé la biso beauté image de Paris OK voilà c'est ma liste on est ensemble. Merci beaucoup na Iguette Kapangala, merci beaucoup na Patou Kapangala, Verokir, Zetkiri. Merci beaucoup na bande connaissance ko landa biso, bolanda biso na bokebi nyonso. To lingara mingi kaka bodo de la biso lidodo wana. Botie la biso ba commenter la caméra bien boazo filmer ngai, azo swanga kitoko. Merci beaucoup na bande connaissance ko ba landa biso, boko mela biso na fleur. HD, vas-y, de ça. La personne mbote la tripasson leader à Luanda, bambote Sigozali, to bosanité ambassadeur Blachine Zonza, bambote pe Sigozali bisous à trop. À mon fils adoré Edvika Bomojo collatéral, na batutu balinganga vraiment. Donc niveau na Canada bambote Sigozali, Aurélie Maman CC, bambote pe Sigozali. Retenez image, on est toujours ensemble donc merci beaucoup la réalisation émission tous ensemble. Merci beaucoup Babi. Restaurant Kitoko Soro Lingolia chez Iguette Kapanga la métro D. Voilà Simato Sabino adresse. Merci beaucoup na bande konyo soko balanga biso. Tolobi kaka o ko ekoloba. Tolobi pe na ndenge ya mabete. To fingite pas parole scalaté na nos joyeux. Merci beaucoup na bande ko bana Congo. Tolinga rabino